Bon, bandeko nakanisa boyoki bien. Bolandi makambo Ariasho alobi. So bolandi makambo Ariasho alobi. Botali pe jour Ariasho akufelaki leki na Turki. Matanga wana ezalaki filme tango la baronne azali. Tango la baronne azali, ambiance ezalaki wana ozomona bato to bayokanaka bien. Me ba trace mwa mike banda kolakisa pona mama ya Mike. Ebanda kolakisa ya muke me ebanda kolakisa ki mama Mike atukana Ariasho problème ezali. Bon, ngana monaki yango ezali bokilo nde bazalaka ba bokilo. Mais Mike na Ariasho likambo mabe antukanga na image na tikala komona te. Po nazala mpe clair, ata makambo Ariasho koloba oyo koloba pona Mike nga Mike na image antuka fona loba bien na mone na ba caractère na indice moko ezolakisa te ki aza moto mabe. Atuka na mona te elakisa pe ke aza hypocrite. Atuka na mona te elakisa pe ke azosala semblant eza te. Image nde ya Ariasho elakisaka ke mwana mwasi oyo azopase likambo moko na couple oyo aza bien te. Donc Ariasho vraiment image nde mpe banda kolakisa ere moko bomengo eyali ekomona bongo ke baza na bomengo ndako na bango kitoko no eza komona na basomba ndako mais eza komona na Ariasho aza penza bien te pe makambo mosusu aza kosala azoforce yango to akomona bongo bongana akomona bongo. Donc bandeko, la vie des autres ba vie ya bato tolobelaka yango mpo na esengo ya koloba te. Tolobaka mpo tomoni, tolobaka mpo topesa opinion mpona esunga ata bango te me ekosunga bato mosusu bazobotama lelo mpo kosololo tosololaka makambo tolobaka epesaka bato mosusu ba ide ya malamu to ya mabe. Epesaka ya malamu te, epesaka pe ya mabe mpo mosusu akoloba tika nazala boye, tika nakeba boye mpo nakutana likambo ete na vie. Mosusu nde akoloba tika nga mpe nasala boye mpo na souffrir motu boye. Donc ekopesa ida mabe to ida malamu. Me nde tosepela na oyo bakozwa ide na likambo malamu. Oyo bakozwa ya mabe baza na posa ya mabe biso te moto opesi bango. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, atuka soko moniko babali yo ndenge Ariasho alobiki babalaki ye ntango babali ye kaka nanu kuta ye poto te bamemi ye pa nganga. Bandeko
soko kota ndako nganga te nganga eza makambo no te kokota te kolinga kokota te ata bamemi yo na baparano moko kokota te kokende te kosala makambo bango balobi te oyoki bosala yango te donc bandeko Ariasho denga zawana nayebi te so bazwelaki na position nini mpo eza na bandeko mpo tokomona Ariasho mpo nani aboyaki te makambo so ezalaka te mpo na poto na mariage ezali neti bahypnotise nayebi te so babenga yango nini neti baladisi epongi to babengaki ye makambo mosusu akanisa ye makambo mosusu na ntango bazomeme kuna na ntango baoloba na ye c'est possible alaki to kidiba to d'abord ya bokilo no auti poto mobali no ya poto mariage na bino esalami première dame aza wana na mopanzi emonani mpe na image bokanza bien ntango wana mama kabaka azali première dame cash woman mbongo na mbongo alors bandeko donc Ariasho akuta na likambo moko vraiment kaka na ebandeli esona mabe yango bandeko ntango ozobala ntango omoni likambo esone mabe ntango ozobala mpo na libela neti Ariasho ya bala mpo na libela boyoki bien alobi jamais azala na posa bakabwana jamais alingango te mobali moto akendaki no donc Ariasho ntango abalaki abalaki mpe mpo na libela tout d'abord azalaki na mwana déjà soki 5 ans soki 9 ans donc abalaki mpenza mpo na libela donc soki okutani na biloko ya ndenge wana soki olingi obala mpo na libela tika soki olingi obala mpo ozwa poto bala ntango okóma na poto okimi mais surtout pa ya nganga okende te yo kende no ndako ya nganga te bakende no mpa nganga nganga mpe pa abimisi mai mo dans le vide alobi na Ariasho mela Ariasho pa meli baboyaka so boya ozwa liboma te makambo ino osalaka erreur yango wana baboyaka bandeko fo koboya nganga fo koboya eloko bali basala fo koboya ata bamemi yo na bapara na ata nani fo kokima sikoyo so abimisi yo mai dans le vide omela ngo mpo nani komela te botuna banganga bango moko so sikoyo na meli nanga te osani kotuna bisika wana te tuna ye sikoyo ntango naloki banganga te bangango balekaka na bemission na biso bachef coutumier so banani babibengaka bongo no ata bachef coutumier te tuna ye soko obimisi eloko so na meli te esani naloba no eloko ya koloba no ndenge so koti na temple na ngai awa esili soko oboyi makambo oyo ngai napesi yo obela liboma wana koloba no so oza na kati ya temple na ye mais sikoyo so bokutani soki aza franc koloba no esa eloko te ata okoti na temple ya nganga
obimi ekosalo eloko te. Ga briskement na ebeloko te. Tozolia bwe babenga butwana kinganga. Nzoka bato akina bango de yasi bakifo bakota panganga wana. Asana chambre na banganga. Bango si bakoti kuna ngana tikali nanu. Babenga yakako na inabidi kama na ole katina ebeka chambre normal. Na kota. Na talibo temple nganga. Ante tako kota na koti bango bachai ba sapato ngana koti deja na yango. Kokota na koti na niati so biloko nganga. Nganga gangi d'après bino wane laksine. Et la kisia on yati biloko nganga au koti na temple au futa mande. Bongo te. Mengate ngana bimaki na futa ria eloko te. Ngana nganga nana kobaya kobanga moninga nganga. Batoto kine na bango kuna bazali abalanda nga pa. De bomba tika na nganga. So ngana lobi nganga za kobanga ngai te. Botuna bango. Et puis na yoka mankamu nganga loba na bango. Nganga loba na bango. Gande na biloko moka moto e niveau moka osakana te. Pe nganga wana zaki lokuta te. Nganga pena solwa. Un vrai nganga. Na makamba sana batu ane simba. Na makamba sana batu bere simba. Aza vrai nganga. Aza pena nganga ayebani. Ape somo. Aleki ba mor. Mais ngala ni ata biloko na ye. Na futa pa mandite. Na bima pe. Na sala pe ki yanki oka na salaka. Na laksike na li mwana nchango mwana njeli. Di kou nango mukongo. To bota made na pouvoir. C'est possible yango na mona inga pena na pouvoir a danse. Yango bandeko. Aria chupe ya mukongwa. En tout cas. Bon. Mobali ne pe ya mukongwa. Kote musu mukongo na bandundu. Kote musu mukongo na bazai. Baka bakongo. Bongoto. Nganga pasengi bango $12,000. En tout cas. Pona komba nani. Mama kabaka bakashi woman. Mbongo na mbongo. Ariasha wumisata benga mama kabaka basinyela. Makambo ya moni. Ah oui. Asala ki bien. Asa koti. Ba melise mai. Et donc sala madame na via Ariasha zate. Et baby sala ki kabarin. Gloire à Dieu Ariasha lo sambo. Na pouvoir à Bakongo. Ya robotama. Le loba reine est comme bien. Bongote. Mais bandeko ndenge na lobi. Mbutalema atuka. Na sala be mission po na ye. Mais na loba toujours ma bete po. Ma be na mona kana ete. A cause pe victime. Il va parler na toi maman na ikaka. A cause victime uta bomwane. Kadisa mwana sokoli na mama. Bino ba obolandanga. Boboko la bana bino moko. Ba papa na opa mosusu. Bosala gani. Bozang saka par mote ko lobana mwana lika moko ke. Ayebake. Yo le kitu na mokile no. Etanke mwana yebi ke yo o le kitu na mokile. Mozang saka ko yebisa ete. Kengai nde mama na yo. Gamu na bimisa yo. Na mimeo 9 points na dibomo. Gai nde na kosala mabete. Gai nde fo yokelaka. Mutu mososo te. Papa no kuna bisika kenda. Bisika za. Ayeba kute bino bozali. Ezala malamu to mabe ndenge nini. Ayeba te bozali. Atasa na likambo na ngai. Me bino te no. Boloba bongo na oyo ezangi na obakisa te bino mo bobakisa. Donc naza na place ya Mike bino mpe bozala na place na ye. Ariasho akokoloba makambo mosusu ya mabe mpo na mobali na ye. Ekozala mpe makambo ya solo esalama. Me makambo mosusu esalama te mpo mobali ne aza na posa asala Ariasho mabe.
po Ariasho pe na couple aza na caractère na ye eza kopesa pe mobali ne kanda wana fo boyeba yango ata Ariasho aza victime na makambo ebele oyo akutanaki nango na Kinshasa ava ya poto me na kati ya couple ye na mobali na ye na ndimi te Mike atete lokola mbwa wana naza nango sûr et certain po soki ateta Ariasho lokola mbwa Ariasho alingi ondima te azalaka na ye Ariasho aza mwasi moko ya tembe aza pete te Ariasho adi mwana tembe aza mpe mapasa donc Ariasho akoloba mabe mosusu ya Mike tomoni mpe ke wi asala yango me ntango mosusu asala yango te mpo alingaka Ariasho te me asala yango mpo ye moko Mike azali tout d'abord na baproblème ye moko nanu to modele mama naseraka na ye to ex femme na ye na bana nsima nango na makambo mosusu aza nango anaza so na likambo na mwasi na ndako na bacondition babala na mwasi sika azosala to mpe bolingo ekende bien akuta likambo mosusu mpe ya lisusu do eza bamakambo bongo donc nga mpa na ngai na couple na bango bango de bavictime eloko na koloba ngwana do mpa na ngai Mbotalema Mike ye pas a victime nayebi modele yango te mpo ye mpe alobaka te me nazo imagine imagination na nga mpe eza lokuta te bien sûr nakosala na nga berere me nazo imagine dans le vide te ata Ariasho alobi ke makambo mosusu bato balobaka Mike mutu atindaka yango c'est possible te kutu meka ozala ya solo mpo ye alingi koloba te epuis soki alobi atindi yango ntango mosusu apesi réponse na likambo moko Ariasho alobi na media bolanda bien ntango babanda koloba masolo ya bebi ya bebi donja na Ariasho nani mokolo mobali nakanisa moto aloba na micro mpo aclaircir bato ezala nani Ariasho te ezala Mike bayambai na ndeko na biso ya Anvers Johnny Ayimpi ayamba Mike epuis Johnny Ayimpi Mike alobaki nini Johnny oyebi nga bien no toyebani lelo te Johnny alobaki wi toyebani bandakala do bayebani ava kuta lingana na Ariasho ava lingana na bebe donja do Mike aza na bato bayebi ye bayebi mpe vi na ye ya couple na liboso ata Mike alobi te me bango bayebi mpo bafréquenta bango no sikoyo Mike ntango aya koloba parce ke mpo na kodefendre couple na bango na Ariasho donc soki akodefendre ezalaki mpo na intérêt na ye te mpo Mike ntango azodefendre histoire yango eza kokitisa Mike te eza kotushe mpe Mike te ebanda kotya kutu Mike mobali bazowelela no ke eza kotya ye ke leki ya mama kabakaba leki ya motema no nakanisa bino nyonso banda omona Mike nani leki ya Mike ya mama kabakaba ya motema leki préféré donc Mike azalaki na image moko ya ndenge mosusu ya prince me Mike soko ayaki mpa Johnny Ayimpi mpo na kodefendre lokumu ya Ariasho donc ezolakisa clair ke Mike
alingaka Ariachou non ata balingana na modèle nini alingaka pe ba continuer non donc baza susu na makambo na bango moko à part ba histoire ya couple tant mosusu mpe Ariachou banda ebandela libala ndenge banda na ndenge bamema ye na nganga etormata ikanda wana ezalaka kaka siko ntango mosusu mpe Mike alukaka asilisa kanda wana pa Ariachou na sa motema azoloba yo kaka moto ana baproblème te nga mpe na baproblème oyo namona biso mibale to bavictime tika tobongisa to mpe ntango mosusu ayebisaka ye bandeko to confondre te eza mpenza ya solo Ariachou aza victime amoni makambo ebele pasi me Mike mpe aza victime eza bongo bandeko parce que vie oyo ezozwa baproblème eza ya Mike ndenge vie ya Ariachou ezwa ye problème mpo ntango baza na couple ntango Ariachou azovivre mabe Mike mpe azovivre mabe so boza na couple ata yo ozonyokola mosusu ozose sentir bien mais yo mpe ozomona wana mabe wana problème ozovivre kaka mabe mpo aza no wana boza kaka mpo na nini bacouple oyoyo ese bebanaka na bebwaka ndako moko na libanda bayebi te ata moko ye moto aboyi moninga me moko wana santira apeka à l'aise te moto oboyi azaka wana no bongo te ntango mosusu mpo bandi bavie mosusu to bandi kobima na bato mosusu basi mosusu donc oza toujours na problème donc bozalaka na problème so bwana couple na yo oza na esengo oza na problème mpo mwasi mpe ozobima ne ye mpe ntango mosusu ozwaka moshina ye mpe na moto nde azobula bala eza bon eza neti natali video moko na internet histoire vrai bakangi mwasi na mobali na chambre ntango bakangi bango na chambre boyebi kaka na bapaye ebele basala yango ti na bapaye ebele bamesanaki soki moto azotrompe moto moko soki asuspect mwasi ne to mobali ne atrompake aluki bato baservera mokolo bakomonaki bake na hotel babengi ye mingi to babengani bato ebele bake na hotel yango mpe botala bamboka wana bakotisaka bato soki bayoki likambo adultère botala yango na internet boyebi yango mpe ebele neti na Kenya so osali adultère osala hotel so bayeba biso bato hotel ke toye awa kokanga bakliye na bino te me toyeli bato basala adultère bafungulaka bokoti boketala bango ndenge mpe esalamaki wana bakoti bapolisier na bato mosusu batuni bango balobi basimbanaka nde basimbanaki mwasi amatela ye batuni mwasi yo bala mwasi alobi na bala te me nazalaka na couple na moto bon basala balata pete te me beya libala kaka balaka ndako moko babota mpe batuni mobali obala mobali alobi ye balobi na mwasi me yo ndenge nini osala mobali na ndako okebima na mobali mosusu batuni mobali ndenge nini yo oza na mwasi na ndako ozoningizwa na mwasi mosusu bango mibale bavandi nie nsima nango batuni mwasi bon awa yo tieke mobali oyo na ndako ozobima na oyo yo sikoyo mpo mobali azalaki wana te bato mobakei mobali na azalaki na mosala batuni ye yo mobali oyo na mobali na yo
nani asala ko bien nano préféré ozakanai ya lobi mobali obaza obawana makangu pesa solo ya moni mobali makangu wana msala ki bien ki mobali ndako donc a préféré payer solo et à mabete et à payer solo à lobi ka vérité batuni pe mobali moi seyo na moi seyo kwa ndako tiki ndako nani asala ko bien ton préféré pe nani ya lobi na nyonso préféré ka moi ndako bomoni non donc moi si wana atana mobali ne kuna ndako azomona ye tina moko te akomomona makangu bien asaka na problème po makangu azomona bien te makangu azomona ka mwasi na ndako bien bazo tromper na ye mais tango azaka na ye alobaka ke yo za bien yango azo tromper yo soki na tiki mwasi na ndako na ye mpo na yo po azo servir nga te po akipaka biso ngai bien te mais yo ozokipe nga bien c'est qu'on kipaka pe mobali no bien mais mobali no de muda mabe donc bongo balobama mais devant bato devant télévision pe ko le rappelle la télévision moi c'est ndako ne mudaleki na nyonso donc moi si wana tanga kozonga na ndako liba de kofi mobali wana tanga kozonga na ndako liba de continuer po gangi devant mokili mobimba waza très important pona ye donc bandeko histoire ya Ariashu et elle est passée. Archivango et elle est vraiment passée. Mais bon, Ariashu peut venir et bébater. Baboye na Mike akei, ake pa moi c'est mon sokoluka kimia. Pona ndimita kiluka mobulu. Akimi peta mususu makama mama na ye. Akomi na mwasi na ye. Ariashu peut biseka tikalaki. Babimisa bango na ndako Ariashu pa komi na nani na mobali alingi ye apesi mokanda na 1 mois pas même 3 mois apesi dot na kati ya Congo bato basepeli pe mobali oyo abali ye sikoyo amemi ye pa nganga te amemake nde na mokongo amemake lokola bébé donc Papa Blaise mobali solo na mokola lelo yo na Belgique eza Papa Blaise mobali oyo apesi mokanda na 1 mois abali mwasi na moins de 3 mois c'est un homme un vrai homme pas de blabla pas de bloblo donc Ariashu azuma pambodi likambo nde eza sikoyo Mike bisika azali abanda vi na ye sabandaki bien ekende bien Ariashu mpe oyo aye libala basavoure vi na bango azwi mobali oyo bakokende na ye tiliwa ndenge ezalaka rêve na ye azala mobali moko tiliwa Ariashu azwi tosani tokomisa nkolo bare ya Ariashu ekoma mpe 0 faute. Alors, beauté à Ariashu et Zapekaka. Mobali na ipé. Papa Blaise. Na 50 ans, mais beauté. Un bon travailleur ipé. Bana Ariashu bananaï. Bana pe oya bota. Na Dorcas. Banana ipé. Donc, te souhaiter bon cas, bonne chance. Va passer dans un moment difficile, si vous souhaitez bango, bonne chance. Bongo te bandeko. Eza bongo. Botika la malamu, Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a ni à danger, donc on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a ni à danger, donc on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a ni à danger, donc on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.